La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko bolandaka biso, mbote na babone tout au bolandaka ya bino Ursile Botelwa TV. Balobi matanga ya mama ba Grace Mbizi eza na Sénégal. Alors totie la bino mwa ba video bolanda oyo eza penza na Sénégal nde kaka balobi. Boyebi bino moko affaire matanga oyo elobisi vraiment internet mobimba. Donc matanga oyo elobisi batu ebele na réseaux sociaux na bato bakana ekolobate balobi likolo ya matanga ya ba Grace Mbizi. Alors Grace Mbizi a fait la maman papa na ye déjà ça fait déjà 10 ans ou 11 ans passé. Alors aye okufi la maman na ye na kombo ya mama Brigitte. Pourquoi batu balobi mama akufite eza po batu ba moni lokola makambo yango eza lokola baje. Bango moko famille mo babimi na internet balobi mama akufite. Koto ba camarade ya mama babimi na internet balobi ke oui mama Brigitte akufi. Alors na otela bino video moko to yoka Grace Mbizi alobi matanga ya mama na ye eza na Sénégal po mama na ye azalaka sénégalaise. Alors alobi mama na ye aza mutu ya Sénégal donc matanga na ye eza na Sénégal. Mais mama ya Grace Mbizi akufi na Brazzaville. Pourquoi matanga ya mama ya Grace Mbizi eza na Sénégal pardon tozo découvrir awa ensemble na batu nyonso o bolandaka Ursile Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino ba ebolandaka biso en tout cas nzamba lola pambola bino nzamba lola pesa bino makasi nzamba sunga bino pesa bino toujours makoki bozanga ka mega te bozanga ka te ya kotala biso. Alors bande konanga soki eza mbala na yo ya liboso okoti na Ursile Botelwa TV a toloba toujours si c'est la première fois que au visiter biso au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux ala malamu mingi. Donc partager biso partout et pas iwapi au moté manayo ezotindo partager. Tangu au s'abonner kobo sanate activer le biso cloche ya notification. Activer cloche ya notification pour que mbala sima ceux qui omoni ba analyse na biso otala biso esika nyonso oyo okozala. Yango bomonto ya kaliboso na bino tolobaka, il faut toujours activer la cloche des notifications. Mais quand on a dit cloche à notification et aux amalamu mingi, en tout cas, nzamba pambola bae tout au soutenir musala Ursile Botelwa TV et Kende Liboso. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Matanga ya mama ba Grace Mbizi eza matanga moko oyo eza compliqué. Matanga ya ba mama ba Grace Mbizi eza matanga moko oyo to comprendre le sous sens nango te. To comprendre te est-ce que mama akufi ya solo to eza nango buzz to eza nango nini. Vraiment tozo comprendre yango te. Pourquoi na lobi tozo comprendre yango te? Po mutu na mutu azoya na makambu na ye. Mutu na mutu azoloba na ndenge na ye. Alors batu ebele ba confirmer eza réalité. Batu pe ebele bazo kanga makaka na likambo wana ke eza ya faux. Mingi soko tali bato bazo kanga make mama kufite eza ekiri
ya ye moko Grace Mbizi. Car ande bomonaki Karine Mokonzi akotaki makambo yango, Karine Mokonzi alansaki cagnotte pona Grace Mbizi. En réalité, ba M23 au Karine Mokonzi azoloba eza bato bazalaki nzinga na Grace Mbizi. Donc bato basangana na Grace Mbizi. Biso nyonso en internet toyebi ke Grace Mbizi afingaka Karine Mokonzi. Biso nyonso na internet toyebi yango. Boyebi bino moko biso ba miso toza bata polémique te, en tout cas toyaka liboso na bino te poto bano fingaka mutu na mutu ana ndenge na ye oye ayela na réseaux sociaux. Eza na batu musu ba yela na bango na réseaux sociaux ayeli na ye ko finga. Eza na batu musu pa ayeli na réseaux sociaux sala na ye ba analyse na ye clairement alobi ke akofinga na ye te. Aye kosala ba analyse na ye lokola mutu nyonso ndenge asala analyse. Eza pe na batu mususu akoti na ye réseaux sociaux aye na ye alobi ke ako développer na ye nanu na kofinga après akota makamsusu sima. Alors mutu na mutu aza na ndenge na ye. Lelo toyebi biso nyonso Karine Mokonzi na Grace Mbizi babanda kolobana te et eloko vraiment o étonné batu, eloko vraiment o epesi batu, moi ba yeyeye, eloko vraiment o esali batu moi passe na motema eza nini. Eza ke batu ba moni directement Karine Mokonzi akoti makambu ya Grace Mbizi. Batu ba moni directement Karine Mokonzi aye kosala cagnotte pona Grace Mbizi. Aye kolobela matanga ya Grace Mbizi. Batu ebele ba moni lokola Grace Mbizi abeti bango libanda. Pourquoi? Bango ba collaboraka bien na Grace Mbizi. Bango bazalaka batu ya Grace Mbizi. Normalement ndenge Grace akufeli mama, il fallait to mona ekiri na ye mobimba o na kotanga nanga kombo te pona lingaka polémique te boyebi. Il fallait tout le monde écrire na ye mobimba baya ko soutenir ye. Mais écrire mobimba ba miki pourquoi bayoki Grace Mbizi abwaka ki na bayoki Karine Mokonzi atindela ki Grace Mbizi 500 € ya contribution et subitement Grace Mbizi a publié Karine Mokonzi na page na ye yango nde ekreaki mwa bokabwaniwana na batu ya Karine Mokonzi na batu ya Grace Mbizi. Après 2 jours ya sango ya liwa ya mama ya Grace Mbizi, toye koyoka na munoko ya mama na biso Saratola alobi mama ya Grace Mbizi akufite. Toye koyoka ba audio. Toye koyoka ba audio e ko bima na internet. Totali ba audio ebimi ebele na internet. Oyo ba lobi ke mama ya Grace Mbizi akufite. Toye koyoka audio ndeko moka lobi ba yokanaki ezalaki buzz. O ba yokanaki po baboma batu na famille lokola ngana ya na internet na pelisaka caméra appel moke kota yo robenga nga naza na live me yo benganga comme ça pesa nga sango mobo après ngana bandolela na sala cagnotte kaka ndenge ezalaka. Alors tango Grace Mbizi ayokana kina ndeko wana selon histoire otozu na Saratola tanga ayokana kina ndeko wana yebaki te ke Grace Mbizi akoboma nde mama na ye na caméra na live. Alors sango wana tango yaki bomona ki Grace Mbizi ndenga bande kolela normalement biso ba oyo ozu sango liwa atozaki na live o fina pena place a bouton na yo kata o katina nu live o vandi na nu kimia olela na kimia nyonso. Ngana oyeba na février année passée na vanda rabo na zoka sangwa liwa papa nanga en tout cas na vanda 10 minutes ya silence avant na crier. Boka pasi yo kufela papa ba parents et si ka obatu ba oloba ke Grace Mbizi aza lukuta ba oloba ngo par rapport ya émotion ya Grace Mbizi. Bande ko ngana zwa sangwa papa nanga na banda kolia na silisi kolia na lami fufu nanga kutu ya manioko na banda kolia na silisi kolia na telemi na sokoli tant na sokola maboko na moni téléphone ngezo sonner appel vidéo petite sœur nanga bengi na yambi appel na moni ye aoganga tango aoganga na kolela comme papa nanga zaki déjà malade na hôpital asaleka 3 jours na hôpital na benga bango na tongo ba 6 heures pona zaki chaque fois dans na ba crédit ebele na yebi ke tongo la mukana tongo eloka liboso tongo na 6 ya ko prier na benga bango na yeba bala muki ndenge nini na benga bango vers 6 heures ba bisinga oui to la muki na biso moi ça va tozo ke de dialyse kama kamnos ndenge zalaka
vers 13h nazo appel vidéo babenga petit nanga zo crier azo ganga na kolela. J'avais vite compris que papa nanga kufi. Bandeko nanga na finaka place au kata na kati appel na vanda 10 minutes à silence na ebité uta. Donc na vanda pena pendant 10 minutes na kangi misu na vandi silence moko après na yeko crier. Tomoni Grâce Mbizi bato bazaki na live tomonaki tanga zui sango ya liwa ya mama na ye azwaki appel directement abandi kolela directement ma emission bandi ko bima directement eza na ba gisma mususu etinda bato baloba eza lukuta par rapport bato musu balobi mutu soka kufi ata akufi wapi. Tant que Grâce Mbizi aza star numéro 1 à Brazzaville, pour ba star à Brazzaville, vraiment grâce à mi pe sa position mingi, à kota mingi na ba Congolais pour pe sa position pour ebike ba Congolais les arane makambu. Donc a mi pe bimisa ki loko a Congolais pour azo pena position grâce à Ayebani. Grâce Mbizi aza penza muto pena Ayebani o ba mbisia minene ba buaka. Donc Grâce Mbizi Ayebani tant tolo ba Ayebani. Alors, batuloko ba Grâce Mbizi tant sanga matange ye. Ata vidéo qui est, il faut fouiller quand internet. Donc, ata balobi ke bo filmer te tout le monde ata vidéo qui est na réseaux sociaux et bima. Pour téléphone, il y a partout. Voilà. Donc, to kita to mata vidéo elingaki ebima kaka. Alors, yango bomo na bato ebele baolo bake non, eza lukuta, mama kufite, po ata vidéo moko ezate. Bango moko bato baolo babongo, po baomo na pe. Tant Grâce Mbizi akufela hi mama, ataki na apostaki na Facebook na ye. Bato bazalaka na ye na WhatsApp, bazomona ao poste kaka, ba vidéo na ye, ao ketika mwa na classe, azo tambo na mwana yango kazo poster kende zalaka ba video mawa biso moto ebiso to kufeli nde to komaka na stati nde tingata na kufeli papa nanga nazaki so nazo koma na stati na mo lokwa passe ezo diminuer donc meilleure façon nanga ya kolelezaki na plibia kaka so nazo plibier na stati na mo lokola kimia ezo kota. Alors batebele balobi yango par rapport ya ndenge ba moni ba acte o Grâce Mbizi azo ko afficher na ndenge batunsu ya Brazzaville babimaki ebele. Karine ana ba chinois ebele na Brazzaville. Alors ils ont batunsu ya Brazzaville babimaki ba ope bazaka contre Grâce Mbizi babimaki ebele. Ba mati na ba live pour baya koloba ke non eza lukuta mama akufite Grâce akufeli na ye mama te mutu alobatu balobaki ebele na asir na teleri bino so bokiti na ba video na nga na sebo yoka na teleri bino camarade ya mama ya Grâce Mbizi. Camarade ya mama ya Grâce Mbizi abimaki a confirmer lobi que oui mama na ye akufi vrai eza lukuta te eza histoire vrai mama na ye akufi ya solo. Alors lelo toyoki ke mama na ye alaka na Sénégal. Mama na ye na Sénégal grâce à lobi matanga eza mama na ye abotama na Sénégal pardon. Famille ya mama na ye ezaka na Sénégal donc matanga ezande na Sénégal. Alobi na Brazzaville matanga ezate po mama na bango ana parcelle te mama na bango abandaya kovanda ka na lupangu ka ya bandeko kaka ndenge ezalaka alors esimba kite bateka ki lupangu wana sko grâce abanda kufutela mama na ye ndaku abanda futela mama na ye mwanda kumobweka eza munene te eza pe mukie alors esika oyo mama ya Grâce afutelaka ona lingala bientôt loba epai wapi oyo mama ya Grâce Mbizi afutelaka kolo lupangu aboyi matanga eza na lupangu na ye po lupangu eza mukie alors baboyi matanga eza la kuna yango bomoni Grâce à lobi matanga jusque là eza te na Brazzaville da bazwaki kaka nzoto ya moweyi batie na morgue matanga eza te
matanga ezate matanga ezande na Sénégal et place o mama ya Grace Mbizi a kolela et place wap o matanga eza to ya komona ndeko mwa mataki na live alobi Grace soki matanga eza na Sénégal pesa biso adresse biso to na Sénégal to kende to luka place matanga eza alobi ye moko eza importante a filmer matanga ya mama na ye eza importante batu baya kolakisa biso na internet awa tozela ti mukolo ye moko akokende Brazzaville. Donc tozela ti mukolo ye moko azokita Brazzaville. Soki asepeli alakisa biso akolakisa biso. Soki pe asepeli alakisa te akolakisa te. Alors pour le moment tozano na ba tantôt plutôt. Bino ngana lobaka awa. Bino mo boyebi Karine Mokonzi ndenga zalaka. Karine Mokonzi abanda koloba na te na Grace. Mendenga akmi kotisi na maba Grace. Pour Grace Mbizi a eu $20,000 na cagnotte oya sali. A eu $20,000. Ndeko mwa mataki awa alubi makambo eza important. Moko ba Congolais na biso boalaka fo. Nde o mwa bengaki amati même na ba live mamba lobi eza vraiment important. Ba Congolais na biso mo boa mitema mabe. Grace aye kobele la kufeli mama aoluka lisungi azui directement $20,000. Mettons na ba famille où ils ont souffrir na Kinshasa wana. Tona ba orphelina où ils ont nyokwama. O bata ba orphelina bayaka na ba live koloba me bazwa kalisungi pa mutu moko te. Touta mona papa Thierry, papa moko Thierry, buena bosa na kapreno na ye, e poste no na ye, papa Thierry, na zarape na numéro na ye. Isungi mo ezala ate. Nga na yaka ko lancer, na yaka na ba vidéo, na lancer abino toujours message, na lobaka toujours, toza na descente na orphelina moko boye. En tout cas, bana ba orphelina mo be bana besoin congélateur, na ye la rabino même ba image. Na pesi merci na bandeko ba soutenaka bana na biso ya bofelina o to tielaka bino ba image bandeko ebele batindaka quelque chose to sungaka bana wana na ba place rolala na ba mbetu epina biloko rolia bandeko nanga esika boza nzamba pambula bino mona misala na bino to lansaka ba message batu na ba TikTok to monaka bata bofelina ba lansaka ba message to monaka ba mama misusu ba oteka okimba wa mama mukolo na mwana mukongo oteka mai me mutasungate mama na peut-être aka na posa fomo ya $100 $200 $300 pour katata ballon tombola abokola libota tout monde ate mais Grace Mbizi a lancé kaka awa cagnotte na aluka mbongo na ke kunda mama na boyebi te mama nga kufi ya solo to alikuta $20,000. Bomoni ba soda na est Bakemba ba famille ba ona kini ekemba bato ebele bakemba na bakisasa wana ozwa jete o kamwa tomona ndeko moka mati alobi nga na kufela mobali mbongo na nga pasi na kati $50 pona kosunga mais so basenga ki o $50 na famille olingo pesa te olingo loboza nango te mais obimisi pona osunga Grace lelo boye ko regretter po boyo ki e alukuta peuple congolais toyeba te eloni to sala batambongo bokumisaka batambongo ya Congo ba boss o penasa na leli na kozwa boss na ebite ba boss ngo boa mitema malamu to boa landeni bino bosungaka na mambo ezanga tina soki eza ya solo mama Grace Mbizi akufi tosenga merci na de bosungie na mbongo wana akekunda mama na ye mais soki akufi te tomona bomataka na ba live na ba mavezanga tina bocha boka ba 4,000 ba 5,000 ba 6,000 et na bane bele o bazo lukata ndako ya kolala balala na balabala wana ba lukata mutazo wa bango encadrer bango bokose la sata bo felina te bozo la biso bana wana comédienne moko Lydia auta ko leka epa ya Grace Luzolo na malinité o Grace Luzolo auta ko sala comédienne moko Lydia ana bana borfele tala bana kaya balabala apesa même mbongo na restaurant moko asombaka basaki loso bana wana bakenda kolia
comédien ni wana sala gapi azo bundana na vie tisiko ana ndaku te aluka muta ko soutenir ye azota partenaire ndaku moko bo azota mwa ndaku moko boye atia bana wana asala ofeli na bana wana balalaka makoki ya te mais tomona ba video ne ana TikTok tolekaka batambonga minene bomonaka me boleka mais bozana po bo soutenir bata ya bwaka kinga tika na soutenir ye potanga ya bwaka nga kombo na nge tombwama bosala makambo pona lokumu nzambe okabi eloko mo bosungi ofelina mo bwe nzamba talio na liste ba souvenir habite muto ifona pambola ye pona ibike so na pamboli ye mutu bwa ko pambwa mana sima na ye eno muto na pambola ye kwa ke kopesa bato bafingela kaembongo no wana tufungole ka parenthèse en tout cas so na bi mabe bolimbisa ngai Mamba Grâce Mbizi eza yango wana. Alors batu ekiri na ye, batu ebele ba olobake, ekiri na ye ba koteli ye motema pasi, ekiri na ye ba yokeli ye motema pasi. Pourquoi? Parce que abimisi $20 na ba kanyoto ya sali bango ata ba bandi ba kanyoto bazorata 20,000 wana te ata 5,000 ba komara nango te. Donc tout ça epesi jalousie par rapport ya makambo wana nyonso o batu balobi oya loba donc eye banate mais muta ko katela biso likambo wana ezaka grâce ye moko pour jusque là Karine Mokonzi a confirmé que maman ya Grâce akufi ya solo. Alors to ekipe nene ya lobi maman ya Grâce akufi ya solo ba ucho benga ye na tongo akufi ya solo to ucho kangona munoko nene ya pa lobi yango kakufi ya solo. Toki yango mwa mingi ke mama ya Grâce akufi ya solo. Alors tozela to mona Grâce tanga zo kita Brazzaville esika pi otoko confirmer akufi ya solo to ya lokuta. Po balobi o alingaka diembela matanga batu. Oh boy alors tokozela to confirmer si réellement maman Grâce akufi ya solo to ya lukuta. Tozela to confirmer tangu ye moko Grâce Mbizi akokita nini Brazzaville. Alors bande onanga so ezambano liboso koti na chaîne na biso osabone au commenter liker au partager. En tout cas tango zo s'abonner s'il vous plaît la famille meilleure façon ko soutenir biso ezaka na ba abonnement na yo tango zo ko s'abonner ko bosa na te activer le biso cloche ya notification pour que prochainement soto ye na ba analyse na biso olanda biso esika nyoso okozala. Alors bande konoti ke la bino to landa pe ba propos ya manike en tout cas yepe ayaki apesa ki pe conseil kaka na Grâce Mbizi. Tolanda et osa malamu mingi. Tolanda. Vous aimez vidéo s'il vous plaît. Mais tout ce monde là, oyo ba bimisa monto ba uta ba YouTube wana parce que bango nyonso na ba uta na yeba bango kala na ba YouTube. Ndeba eko kota na TikTok. Na tikali komona moto asaleli yango vidéo te. Bande kona biso bazokufa na est mboke eza na kimia te mais alors que bango baza na ba vie ebele baza na bato ebele balandaka bango mpo eza na bato bakotaka baninga bêtise ana batikali kosalela yango te na moni ata motu moko na bango nyonso batikali kosala toza na problème ezoleka na mboka na biso on doit se moquer de nous à cause de ça. Toza na problème ya kasi ezoleka na mboka na biso que tout le monde peut parler de ça pour eyokana everywhere. Mais bango na kati ya problème obiso toza nango bango baosala barandu bazofingana banda kofingana depuis toyeba bango ti lelo bafingana kaka elo mo peut changer te bazaka ndenge bazalaka na bédication te bazaka na impolitesse. Vous voyez ça, je suis contre ça. Vous en avez raison, Brazzavilleuse on a bazana mais tu dois savoir que ces gens là de l'autre côté balingara bisote. Et ils disent pas parce que tofinga naka non. Omoni mutu soka kufeli mutu maniki. Ata to linga na ate metoye bani quand même. Je peux passer na sali contribution na ndenge ga na finga amaniki na ndenge toye bani na maniki na sunga maniki. Ko sunga mutu ezalaka te ke po finga kaye ezalaka te ke po ko se moquer na ye tout ça non. Notre première dame a aidé la fille, comment Grâce Mbizi a aidé pour la louer à maman. Problème est à wapi.
ce qui première dame na bango amoni ke yepa koki ko aider a aider est-ce que bango ne bati de biso ba congolaise ou bien bango de bati première dame na biso a aider mon amour swana non on a une réfugiée hein pas de sa première dame dans le pays maman dit je sais pas sortir l'argent après ça bon pas de travailler à sa fondation mais ça bon on est là on est là projet alors on a ça l'hôpital ça la fait ya santé ya ni ya santé ma tanga ya na Facebook ya petite ça ma papier ka vous voyez tu vas pas bien bêtise pourquoi Babimi c'est première dame vous devez savoir aussi ça na nini eza nango kaka te ke non c'est parce que bafingaka grâce pas fingaka bato grâce afingaka kutu grâce ye moko kutunda milongolela nano na ngambo ya brasa po ayebi ekuna na ngambo ya po ozala vraiment na succès il faut ya na kongo na biso wana pene bandimango po ozala na succès il faut ya na kongo soko yokanisi lelo soko azalaki kaka na brasa wana ninga aza grâce mbizi oyo bango nyonso oyo bato nyonso bayebi lelo non soki akoma grâce mbizi oyo lelo akoma boye c'est parce que akatisa na ngambo na biso c'est parce que akatisa na ngambo na biso attends-moi finir mon frère attends-moi finir na koloba yo matisi koyo okomi déjà kowelela koloba omoni manike ezape il faut kotia nyonso na epolitesse ya ba tiktokers na biso na jalousie pe ya bandeko na biso pe ya ngambo nyonso eza inclus na kati nyonso eza inclus na kati baloba te ke bango nde ba parfait non bango mpe ba parfait te omoni biso ba tiktokers na biso wana depuis pe na yeba bango natikala koyoka nano te ke non lelo na mosala na ke mosala bango bakoma komona tiktok na koya kofinga na kawana on dirait business et comment est-ce que ça là bas alors que c'est le comment ils ont humilié Boka ils ont humilié Bissou voilà ils ont alors que c'est le comment TikTok ozo mona oyo soko côté na banini ba biloko sur internet ya baninga ya mamboka musu et eloko oyo ezo fungula bato na makambo ebele okosela ngo business okotangela ko apprendre voilà voilà on va dire à TikTok. Et oui, voilà. Alors, ma vie, c'est la vie. Ozomona. Alors que biso sikoyo. Alors que biso na mboka na biso, bato mosusu ba komisa TikTok, on dirait eloko moko ezo valoriser biso te. Ozomona, ezo valoriser biso atam. Ya wana tous ces gens là, bato balanda bango ngana en tout cas soki ngabe na ndenge na bato na nyoso, il faut ba kita non. Ba longwa nanu, tant ba kotikana na bato qui peut-être ba comprendre le bêtise ni sur ça là. Pourtant ba soka na ba debele wana, ba kotika te. Yo tango yo pesa mongo koso. On mani vidéo na aussi all. On mani ka live no all. Ba ko ya ofikilwa. Ça je suis sûr. Ça, je suis sûr que avec tous les commentaires qu'on est en train de dire ici, ils vont venir d'insulter. Avec même, toujours même les garçons, ça ne nous honore pas. Mes chers Brazzavillans aussi, il faut qu'on y ait un peu maniqué. Ces gens-là, on va activer sur le s'opposer à la qui Karine a grâce Mbizi pour apaiser une contribution. Grâce Mbizi peut affinga Karine. Pour ça, grâce Mbizi peut se rappeler Karine elle a affingué P4. Grâce Mbizi ça compte en une loco ana pour na bilo na bango na été sur ba wela nini sur ba nini sur salama et ça na onde na ba. Oui. Patricia, merci beaucoup d'Aloba. Bonjour. Sasa naza yaya ya mutu moko koyebi ndeti ya mutu moko koyebi eza misabu kuna totalaka bino nga naza na Paris awa na Paris ya Fukwasi naya na to na ndenge oye soyez la bienvenue en France soyez la bienvenue ndenge oye France wana France kitoko lilo mboka mpenza mikilo yokande awa nami baye nangi natuna boye nga na s'intégra nanga mpe makambo ya bandeko na biso awa esalanga soni là je te dis la vérité donc nangi natuna yo boye yo sikoyo osi obwaki
Bon, natiki wana bona wisikoyo à part ça ndio sema sulu na yo osulu ki place olala bon na éviter ce que on peut ça numéro on a na sunga na zamu tunasana ba association ili nganya na sunga yo makasi vraiment na zamu tunazaka penza na yo tangu mani kabela kitege ayo kakite on dit Luka est en privé combien là est en privé donc on dit mais on a c'est très important ma campagne qui est sur la nayo hein privé combien là privé et à part ça na nyonso ezolekanga eloko nazokamwa vraiment biso kekusela bamama mais jamais onga nayebisa yo lere mama yanga akufaki na 2003 na soki na pambani nga natala ta nterema na ye te nakoka te shok amame eza papa alors ngai ekamusi nga bavideo oyo grâce azolela atie caméra voilà madame azolela atie caméra nga na moto kozwa olela mama nokota ofilme yango est-ce que wana mpe congolaise ya RDC moto atindi afungola caméra na ye mpo alela na kati oyo ndeko na abima na ngai nangi eloko aliboso kaka nde oyo nga nakamwaki yango wana est-ce que c'est vrai quand nde bato baoloba ya solo mamani akufi ya solo azwa temple afila se filme nga natuni ka question na biso wana pene makamadiwa mama grâce bisi kompena point d'interrogation parce que la braza pene na basali bakeze komio akufi ya solo oto babi akufeli te donc comme ba point toujours c'est la ka ba image ko ya aussi de la biso aza mama na guerre okita elera okita mambo nyonso tu bozwa ngo kwa biogwa ba nani bozuzu tu wana ndenge ba na ndenge bazokende abaki okende braza pene soka ke iso na bakende iso ibana bopesa conseil soki kaka tala message kaka asala yango lisusu te vraiment mama wapi toza bamama kufa yo fungoli kamera esalanga mawa nga esalanga mpasi merci Gisèle pour le faire Patricia oui pas que confier le maman na ya kufa le la caméra merci pour les chapeaux Patricia mais oh wana ezalaka mama kasi bato wana nyonso to bazaka ensemble ezokamwisa kaka te ezokamwisa kaka manike biso moto biso bato ofela bamama okoka te okoma nde uta liboma kima bango ye poto bango neti ngai naokolela mama na nga bongo te naokoka te kima bango maniki conseil na peso nga ndekuno kima modeli ya kolela mama na nga na kamera bongo naokoka te loba kuto moto mosusu afilme yo azofilme yo nde ozolela ngana tuni alinga mama na ele azaka bomo alinga mpe mama ozwa ta wapi okoka te me bango bakompri yango ayembe na tiki live azolela nabalimbisa grâce kaka nini capture yango babende capture na miyoyo wana kaka yango nde bazotia miyo ezotanga foto miyo ezotanga oki eza makambo ya lokuta eza malédiction akoki kolela bongo te soki eza ya solo te non akoki koma ntina niveau wana te deplere sa mère comme ça bato ya bateatre le basalaka wana vise ebimaniti ya solo peti te eza théâtre te eza ya solo kaka mais eza nde asaleli yango nde na ndenge ya mani nga nasala théâtre ya na fifi tosala batéâtre na fifi oyo danseuse akufi na france tosala motu moko ya brazzaville alobi makangisa na yo mpenza boye tosala te yango wana komi omoni sikoyo ozoloba yango na brazzaville basoba matanga eza te babi alinga adembela matanga moko ezalaki soki na rintia so matanga maboyi Jambe pardon dipisa bandeko na docteur olobini merci beaucoup Manichi ngala bishangai
neti ngai natalaka video na mingi neti video koko oloba marchage si calculé tire wana fipela na yo wana donc ngai neti otoloba bakamba kokamba bato bêtise ngai baotoloba na bêtise ka mpona na poste photo na yo donc oui yoko question na ngai nga na poste na ngai photo ya manike parce que osekisaka communauté congolais osaka nokie olongola bato bastress oye ngai na poste yo na page na ngai okokota omona photo moko boye na poste na ngai yo osekisaka bato apres wana deux jours passé motu moko boye na tiktok alobi o nafingi ye manike estce oza motu so na poste problème eza wana manike yo osekisaka ngai naza na kolanda bango te donc nakolanda nango bango mpona bato bafinga naye na bato bafingaka nayo bato ebele baposta foto na nga naza meme basalela bafacebook amanike ya lokuta bazali tiktok amanike ya lokuta azwa 1 million de vues ya basasi kalite moto azwa cheke wana moto alokuta nga azwa yango moni tiktok ambalo na ti foto ya jonathan po edifférencier batiktok amanike eza ebele ngana tikala na nga doka ngana tikala na nga nalesaka bato ebele neti nani fimo abenga na états-unis alobi ye babengaki manike non ye atia na facebook na ye manike sikono oboya ndeni ye wana nde asiliki mpona poste manike nde naye kotuna eske eza problème alingaka ngai te amoni ndenge oposte nga ayoki motema mabe mpona nini oposte ye eza motema mabe moto aza fani na nga moto alingaka nga ntango aza na problème atalinga bo aseki tolingaka yo manike fi wana abengi yo eza ye nde asiliki sikoyo tuna ye nano asiliki mpona nini mpo ngai na esepeli na yo osekisaka ngai siko problème eza ndenge ntango mosusu asiliki akanisi yo ofingi manike mpo soki alingaka manike te alingaka azala manike te neti aza manike seki alingaka manike siko ntango amoni oposte yango ifale atuna nde yo pourkui oposte manike ye atuni te mbala moko kaka asiliki ya akanisi neti ofingi olingako olingaka yo mapias ebele balingaka yango nalobaka soki nga mo nafandaka na bina sala nakoki jamais kosenga bato na nga camion oyo naza na problème moko te ya grave oyo ezaka leson de vie oyo eza basanga ke na ye poto namoni baréalité monike yoka mpo ani nalingaka yo batia badota batia. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.